Bandeko ya Centre Évangélique Arche Alliance ya Masina na bukambami ya moto na Nzambe Israël Ensemble Loyela bazali bongo na mawa ya koyebisala bandeko baninga bayebani basali na Nzambe pe Ecclesia na nkolo mobimba ete bazali kolela oyo azalaki bongo moko wa basali oyelanga ye oyetonga na ye moto na Nzambe José Mulamba soda mpiko soda molende soda bompikiliki oyo ayebaki bongo kotika biso uto mokolo ya le 14 octobre ya mvula ye esepelisaki Nzambe na kibonzambe na ye kobenga umboka ye mboka ya nkembo moto na Nzambe José Mulamba oyo bana Centre Évangélique Arche Alliance ya Masina elongo na Église Corps de Christ Mobimba tozali kolela moto ya bosembo moto oyo aselaki Nzambe wana azalaki na ino na bomoi na bo elongo bani toloba nini tika ete na nyonso kombo na Nzambe ekumisama pamba te azali Nzambe asalaka oyo ye alingi nani akosambisa ye atako mitema mya biso ezoki pota mitema mya biso ezali bongo kolela kotala lolenge ya liwa na ye tika ete Nzambe azwa lokumu nano wana zalaki na bomoi moto na Nzambe José Mulamba lité allié atikeli biso toyokai des générations. La Bible dit la génération des hommes qui craignent l'Éternel, c'est une génération qui est bénie. Non seulement vous, vous êtes bénis, mais vous laissez un héritage à des générations futures. C'est pourquoi nous sommes appelés à craindre Dieu. Nous nous exhortons à craindre le Seigneur. Le Seigneur nous aime, voilà pourquoi nous sommes appelés à marcher dans ses voies. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime. Nous devons marcher dans la crainte de son nom.
Nawe etali mosala boyeba ete moto na nzambe oyo tozali kolela José Mulamba azalaki moto mayele moto ya bwanya. Ye azalaki bongo agent l'inspection générale des finances chargé à comptabilité et approvisionnement kobanda 2006 et 2007. Boyeba ete azalaki engagé lisusu na FPI kobanda 2011 kino lelo mpe asalaki misala mingi. Kobanda 2011 kino 2014 azalaki chargé administration pe finance na agence ya Beni. Kobanda 2015 kino 2020 azalaki chef de section ya fiscalité na direction générale ya Kinshasa. 2020 kino 2022 wana na mois septembre azalaka comptable provincial ya FPI na Kalemi. Le 29 septembre kino lelo azalaki bongo assistant ya DGA na direction générale awana Kinshasa. Que son âme repose en paix. Toloba nini car le Christ est ma vie et la mort m'est gain. Tika ete komona nzambe ekumisama tomilengeli tozali bapaya na nse na moi oyo toyebi ngonga te toyebi mpe mokolo te, car le Christ est ma vie et la mort m'est gain.